Bon, papa Sekele, papa le plus beau, nous autres boya polémique. Papa Sekele, papa le plus beau, nous autres boya polémique. Le plus beau en habité, le qui vient gaou. Bon appétit d'avance. Merci. Golia. Merci. Comment on dit que tu as comment a-t-il en fait Richard? Richard. Ouais. Donc on devait à papa Sekele, on les allait juste sobriquer, mais comment on dit papa yo no sama bo manqué papa yo no sama mais on dit là ko yiba on est là ko antiquité boy yake yiba on t'a to ko za on leki et ça la gratter papa matoye yo ki miswe moni ninga kolobezati otemezate mo misale monani ninga kolobezati uti musika essentiel to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Salut très chers fidèles téléspectateurs de Yabiso Podcast TV. Alors c'est bien moi votre humble présentatrice Cynthia Tuisana, autrement appelée Rose Lafleur, la femme de caractère agréable. Les lotos Zouami Bongo précisément na commune Yantili na avenue commerciale Wapiwana na 8 Palace. Bipai Wapi to Yambeli bino artiste na bino munene artiste à tango. Donc bientôt là beaucoup de découvrir mais nazali sûr que ba abonner la bisonion sur podcast. Donc vous découvrir artiste to Yambi sur le terrain beaucoup CP là. Vous allez tellement satisfait pour moto vous tinda ki to lokela bino. Bien vraiment tous anaye sur le plateau. Alors bobo sanake que ceux qui tous allés à lelo pour nabile mabobisika propre ou les allés à cause. Ya ba boss na biso Roni Malundama ainsi que Yannick Malundama papa to pesibil bambote belé bisika bozali. Alors sans plus tarder, non c'est un ingénieur na biso Fongo la plateau pour que tu découvrir invité na biso Yamokolo Yalelo. Sur ce je dis directement bonjour papa. Ouais, bonjour maman. Papa, bah, téléspectateur, n'a besoin ainsi que bah abonné nion sur ya podcast botalayo. Premièrement, vous avez besoin de ba combo na yo. Olobi? Vous avez besoin de ba combo na yo artiste. Bon, combo e bana. So yebi comme on artiste vous vente famille papa na bino. En tout cas, mais ngaité pour na ba abonné na biso ya podcast. Bon, papa Sekele papa le plus beau, nous autres boya polémique. Papa Sekele, papa le plus beau, nous autres boya polémique. Le plus beau en habité, l'équipe vient gaou. Olobi? L'équipe vient gaou na kitoko. Ngako to poto na nte detura mbanzanga una braza botel luta mona beno kutambo luta mona ntoka ko nderi ndi olo mwani nderi te kuanga yo munsambuza yavo botenge bogar ngena ngaba komparanga na mutute boto lokol siko vient gaou to papa makaya l'équipe papa makaya kitoko. Na lobi ngaba komparanga na mutute. Ba comparanga na motute ba fa na biso bona donc nanga so tuni avi nanga no lo bakela ba komisat eza vie gahu eza papa makaya te peza la papa Sekele mutale ki bona kitoko bango nyonso eza ya ndimos dans place on a des bezate ndimos l'équipe nyonso na beauté papa Sekele koko tango dutite mana materinge wale lobiyo ngana zana ntoka Kongo ebi ntoka Kongo mon sambuta dia mon sabobelo kala unampotolo dia masomo filmé ya masoso tard ya masoso Benjamin ya ba petit pois kama mon sambuta dia gogo ni lo mweni mon sambo yake kwanga ndongo zintende Papa Sekele wana melisanga soye atoli na déranger moi mkine ba kombuni ba tila kosiko fufu na ndako. Bon appétit d'avance. Merci. Golia. Merci. Kombuni ba tila kufufu na ndako. Comment a-t-il en fait Richard? Richard. Ouais. Donc on devait à papa Sekele on les allait juste sobriquer mais combo le pena beauté là ils allaient Richard. Alors il n'a pas pourquoi c'est moi appelé ça combo ya Sekele na scène. Est-ce que vous allez moto bomba ka ba secret tout dans trop dans mon thème ou bien comment? Bon, comment papa Sekele d'abord tant on a bani carrière nanga na bané na combo ya Mfumu Zombo. Tant on a kena masolo mususu ndene ko comme papa Sekele. Mon ndengezali de Yarolobake, tant on a bâti carrière, na carrière. Na dans le néa, dès que le rotanga zaki petit mondonga, petit mondonga. Tant on a minzo towe la wala basali opérette Mobutu Mobikisi, nde ayaka kozwangai na sala test na ndaku moko bonda ko dizati lelo.
donc moi moke nde nasalaka teste lelo moi pe na papa sekele o mokili mambo bazotala ngai do na longwe kuna na kombo ya mfumu zombo na longwe nde na eso kote nga naza na esko papa sekele. Merci beaucoup Papa Sekele. Mais avant de na ba question mosusu non c'est pe na yeba obotama na commune nini pe na hôpital nini. Ngai oui boy mozo mona pinateke na mwana hôpital a 7. Eh que l'accent est longiko mbali boso na yeba question mutabota na hôpital a 7 l'accent est long hein. Oui ngana bota na hôpital a 7. Vraiment na commune ya Ndili hein. Na commune bozo mona beauté te beauté bandilo. Non na beauté ta ka vie ga ba lekio na bota ouais. Alors Papa Sekele est-ce que depuis botama na hôpital a 7 na yeba obima de libanda tango kino futa lobia tisiko zaka na chango. Bon kozala mona chango za na fier faut za fier pour mona chango. Naza toujours na botami na njeli nazo konze oza toujours na njeli. En tout cas Papa Sekele marié, divorcé, célibataire ou comment? Bon nazala ki marié mais malheureusement que nzamba bendi molimo madame nanga natikali célibataire veuve oyelingo ya. On a mon intention na yo. Na tunika pona yeba ponga zaka songi makai. Oh po tunela yo ne mo ki songi ya olingo ya. Tena minute na madame auto kufa au 4 balanda na présent na mundori. Lelo donc atikanga na tikalanga moko. Père de combien d'enfants? Nazana mwana moko. Mwana mosi bundia bene ko ki falanta père d'un enfant comme monu mwana mosi ngene yani. Mwana moto ezokufa nga mais chezate le ko vi car il y a un enfant on comprend déjà que mwana moko. Alors Papa Sekele, ina yeba depuis quelle année au bandaka carrière artistique na? Merci maman journaliste ngana bandi carrière nga depuis 1980. Donc ça dit nazana na chic ma solo ezalaka déjà na kata nzoto et puis na classe biso nde tozala ngana na vrai animateur. Naza vrai animateur tino moni parcours comme ti lelo nde naza boye. Donc 43 ans déjà. Oui, 43 ans. Et j'étais j'étais. Alors Papa Sekele, na 43 ans c'est-à-dire que vous allez doyen na makambo etali théâtre na biso congolais. Vous allez vraiment parmi ba doyens. Alors, ina yeba, donc banda carrière artistique na yo. O banda na banane, pe bande ko ngoti siko bazali, bozala ensemble tout bo kabwana, tout ba musu pe ba kufa. Merci maman journaliste. Tant on a bandi carrière na ngai, na banda kina na banana ngai moko. Tant on a ce groupe solo erana RDC, chaîne la moko, RTNC. Yo les gars na télévision nani. Vous êtes quoi lelo chaîne comme quoi maebo, chaîne comme belé ba président ba comme belé non. Chaîne za la moko. RTNC ndé na bandi carrière na banana nan ko landa groupe Nzoyi, na banda ko copier bango. Na bango ba non ça là après, so bango ba sali na butu na radio. Ngape na tongo na to na ba enregistrer. Nazo zwanga pe nazo copier maluba bango ba oloba nazo meka male na tantimo izina Irene ti suka na mutu ya zwanga petit mundonga ba sala opérateur Mobutu Mobikisi epsa mena mono za na talent ebele est-ce que moi ezate bano sala na ngai wana ya lunga na minzoto na ndimaki na yepe na sali test na komo jouer na ye ti tamoko boye na ye ko tika ye tango na tiaki ngai moko sune na ke minzoto wela monde ezali na ke minzoto wela kolongwa minzoto wela nde na yaki kosangana na Siatula. OK. Mr Siatula na kata groupe ne Swabala to bani ko évoluer papa wan to zaki na Bilali na présent Mundweri na ba collègue mususu nde na koti wana na kata Swabala to bosser après Vigile ba ko longwa tiki biso ke poto groupe ke na Kasavubu nde pa ba nsusu kitomi na ke personnam bolo ba pes ben le roi qui faut personnam il faut fier. Comprenez, c'est l'ambiance c'est la cabo et tel qu'un artiste à nene la plateau donc moi assurer ça la bien et le la stress ngalinga de boy continue non papa.
D'accord. En tout cas, en attendant, il y a Zolia. On a abonné à la podcast pour zapper ma campagne bien salée. Artiste aboyé au boulot carnet lelo to kangeli bino ngola munene donc ça a bien plaisir il y a trop tala kanga na lo baya oli kavu. Et là que c'est penza kaza mu Congo ya solo donc na banda ko souhaiter ba bon appétit pour que pesa appétit a koliata comme tolia na petit koleka. Papa Sekele. Eh, oh mais le sanga soye Pas moi. Comment on la fière vraiment ta kayo bogar boy. Mtaleko na kitoko azate bango so bana sena yo. Na lo ba na yo bozo lula no. Ba boya balinga papa Sekele nde makambo yenda likolo le plus beau na ba artiste nyonso. On va blaisonnement. Non banga blaisonnement écoute na saluer déjà notre ingénieur Onyema Trésor la Pession Bote tala kayo ingénieur à Makasi ingénieur à Tongo. Alors papa Sekele nga yinayeba guwana yo sala théâtre nana pesa ki onkolo bate ko nonga moka na vandaki onga moka na ki non et le connu c'est la mutumo apesi elengi nango après poyer au mikotisi na kati nango alors ça là vraiment clair peu trop franche na ba téléspectateurs nyonso na ba boni na biso ya podcast na na pesa ko pene elengi na yo sa théâtre. Merci maman. Ngai penza muta pesa nga elengi au sala théâtre bona sona lobi moko na kosi donc ba belé non baza misatu fona ndima ba misatu ya liboso zara vie na ngai commandant danga na trio da sufa toye kozwa koko nga benge koko na benge koko dia nzombo place azali papa bambote belenga benge koko dia nzombo et à part ça ngade na ngadi osi nganga didi mpelo nganga didi mpelo na landa en tout cas na copia ne bango misatu wana pa ba lidol nanga et pas bunga na circulation avec ngadius non. Oui, bien sûr, mon pépé Kalaïmbara. Liboka batutili pilipili solo sila katero. Tala basundo linga ye na pino sekabuya. Zonga mama ya ozoga ndinga. Zonga mama ya. Saka yo maestro bakais. Donc bien sali. Venga do sali nganga didi mpelo. Wana Xavier donde na lobi na carrière nanga donc na leka kine de ba mouvement nyoso no moni wa do me ba lidol nanga za penza ne kokodia nzombo ba be ya ba artiste ata ba sili bandima te ne tibo na ba ke vienga sa sila mais yo ndima ka tozo boya te na ndima te autant ça la publicité mo awad kanga binu na kade na yale olanda ngete on est lo tenga pour ça mo ne misala a jouer pendant total a ko kal sauter a réseau ya la vitesse à makai vie talent za libo mabisu ba oyo ponga suna biso ke ba place na leki na ke na minzoto wela na swa bala to na groupe Masiata to na groupe Lokoso Show to na yepa ya tino moni Lisboy lelo carrière ezo kene na kata Lisboy mais avant Lisboy za na Poli Longenge ozo comprendre si lelo moni ke na garda band na zati lelo mais na sali pe ba te belé po ba koma pe baza lelo ozo mon neti banane tanga ba kombo neti bakombo oh bato yo sali penza to boto na émission mo pena ke yo mto sala bango ata boya mais lo ba pena vérité ke yo mto sala bango bona lobi eso ke na groupe sans souci papa Makaya papa Sekele mta sala yo est-ce que ya solo to pia lokuta papa ka na luka yo o mona ngo sambwisa yo so pia solo sala to pia lokuta yo po sambwisa na tourna yo na groupe sans souci na deux personnes papa liberté Papa Liberté na yepe basala bango yo. Bon numéro penza ya solo ana. Et puis bango mibala bazala ki babiloko nyonso babana ko sala presque fa basala on fo babenga na njili. Ba papa Sekele to bete loko boto sala ndenge nini. Donc le leader papa Makaya na Papa Liberté ko? Oh ba yebi ko bombo ya za mambo bomba. Papa Makaya. Tambaramba boy. Ozawa pie amara ya robeba. Na groupe ya papa na biso yo le personnam toujours peur de batamine na mboko. Personnam. Voilà. Makaya Mayuma ayebi vienne biso liberté ayebi biloko mi pa yo quand même biloko moni papa Makaya osa na groupe sans souci na opesa papa Sekele zela nani yo betaka to loko sala baninga siko yo mo foko mo komilelo na ngwa sala kiyo nga oh nga me dans les néat papa Makaya papa Sekele jamais mutabma dans le néant na boye yango ko bandalo chilobi papa Makaya kutu ba artiste ma guys okumisi akosala bango siko yo ka boye donc lié boko na lobby mukolo ya mama Makaya sera wanga ninga na ye mukolo ya papa Makaya babiloko ze belé
Net on to er moto tu nango nani bogar. Est-ce que na bango no comparer na bango na bogar. La bino nyonso Yann Dimos na le plus beau hein. Yann Dimos. Na lobi boy. So exemple neti gouvernement Tsembongo ba pesi mbongo ba bipona mobali ko bala. Ba te ngai ba te viega ou papa makaya yo pona nani. Non pona Yann Dimos, Yann le plus beau. Oh boy point Yann Dimos à l'équipe artiste nyonso mbali na kitoko. Oh bah ça la comédie ko oh boy Yann Dimos. Yo pena monto le la no vie. Eh na le ma casse le plus beau de l'Afrique. Non non lobi. Eh oh boy Yann Dimos to polinga yenne makambu le plus beau Yann Dimos notre comédien. Je vous salue dans le long il y a des gars qui ndenge na lobaka. Malgré ba boy qui bogar no menga ndi mango hein. Au moins na sukisi maloba ndika koseka. Na sekite. Koseka na ngai, koseka na yo ya mutakwa ina velo yote. Yo ndo seka ko mutakwa ina velo ngate. Eyebani. Yo pe na yebitne ozolela nonga mais na ba bogare za nenga. Eh. Ah oui. En tout cas botali kambo. Tu as qui classe moko. Neti José de Londres. Nazalaki na ye kikedi. Moni lelo kikedi azo ningisa mboka oyo. Nazalaki na ye mwana nsuka na biso, nazalaki na buyi, nazalaki na bango ebele wana ava papa na biso président Mundora tika biso. Nazalaki na bango bayebi. José de Londres yebi. José de Londres lola za na mboka ya bapaya kuna mayebi. Souye pa kima kende ne pota kende vanda na ye. On a remarqué ba artiste de ça Congo soka ba kepoto. Pour ça qui ne si la ba ya le sute bla ndani kuna. Na lobi yo pe soko ozonga. Nazonga te poani. Ah, na yebite Et le bela papa c'est qu'elle est là qui se que besoin que poto qui manae. Aya ba bonne na sa podcast bolande. Na kozonga na tika kintoka oyo kintoka te. Na tika kwanga na nsafu. Na tika te. En tout cas papa c'est qu'elle est na ye basiko. Malgré ti munoko mutabimiso azate mutasalo azate donc bimaka bongo lokali yepo. Ina ye basiko idole na yonde nani. Idole ngazina lobaki na yo ezaka vie na ngadios ngangadi mpelo commandant danga trio da sufana et puis koko dia nzombo batanga misatu wana wa ba papa na nga ba koko na ngai na ndimaka bango so na koma boza pona bango bango nde ba idole na on appelle ça mbote belé bisika bazali. Alors groupe nini oyo sala actuellement donc pour le moment vous en un groupe nini groupe nini ozo demeurer pour le moment. Oh, ngaza toujours List Boys. Ngana longwa fondation ya président la die sobe okomo. Non. Ezaka yango ba komo de kesana te eloko ba wengeti. List Boys ezaka moko orge yaki List Boy. La die sobe a mon groupe on dirigeant na 4 présidents moite nda sengaka a évoluer pembeni. Tinde ke na List Boy fondation biso to tikala na original. To ya bien dit original c'est que voilà monsieur za pirate. Non. Quand on a fait fondation. Mais tant que le bela ya originalité, c'est tout le monde a fait piraterie en place wana. So il y a bien des original c'est qu'il y a présent la dit ce beza pirate. Te za pirate pour nga pour mon jouer après kuna. Sora benga na jouer kuna spiegle. On dit qu'on ça que bosso la bien. Te yeb na ngam na rankine la raté. Ya solo comme no episode. Exacte le roi na format o na so kisita ndaza mo ngra menga penza donc kitala kaka. Maman papa kisita on a redonné ngra. Tane ba critiquer et donc ingratitude les bimi til le la télévision. Je pense que vous connaissez yo et pour le ba qui ingratitude ya papa c'est qu'elle pour ya bimi sur la vidéo ça alors ba j'étais alors na leki nga na zawa na penza te. Question nga munene zali. Relation ni zali entre yo na Viegao. Bon, relation ezali parce que tant que président Mundora Kufaka atika groupe panaye yem daza président de relation ça bien mais na beauté ngaka na lekaka. Donc yo il a local beauté kana Viegao. Ouais, na beauté ngaka na lekaka. Po biloko mingi pe vie a président biloko mingi pe na pese neti bor moi sala sotarabo ezu susu nani samba ya biloko nanga. Donc on est ayoko dans la samba nyonso balanda kayo. Oh samba yebi biloko na sotarabo eza yanga ngamna pesa Viegao ye pa récupérer on ema yebi yango bien bongo sema mfuna bomba. Siko yo pe ni Yolanda ya batu oyo po sala eza mutu mo po yibi na kati. Oh bango batu aka yanga yo. Bango yo yiba te ka ba yiba ya. Na lobi soten RDC mobimba. Muta sala théâtre ki ntando lokola ngai nani oyo yebi.
ngai nazwa babor na pesa me pave nanga juna mombafu na lobela yango te ezanga na bimise bela sale belé pas juna mombafu ka bor nanga te bor nini wana oh un kilo Didier baleki sekelete la menye un kilo Didier baleki sekelete la menye e bulu dianga elu yukuta elu telama sekelete la menye un kilo Didier baleki sekelete la menye okate na suka vena nga juna bwakanga sekele chaka na borango ah c'est que nous a fier hein oh et en tout cas on c'est la beauté Tony oyebi na télévision na lobaka monu muntandu fieri kala mudia monu jaki kwange fulu moche munderi aleki ngana moi c'est na fier ngako no loba no sabi palete mais bi parler fort na lobi pona ni na lobaka bongo na lobaka ke monu muntandu ngena ye jaki fulu moche ye munderi o ni na zokulia oyo haki ndoko ta njago godi bobeno kuna mputu mpase mata mona papa Sekele oganga pe mingi kotala boye na carrière na yo par rapport à nos pessinga banda 1980 c'est déjà on a calculé 1980 hein? Ouais. Ça fait déjà 43 ans au bandi makambuno ya vie artistique président Mundere akufa paix à son âme alors que talake par rapport ya nengo women la vie artistique après liwa ya président Mundere mamu ko tiki vie gawa kamba e gêné yo ti kitso makais. Oui, c'est une vraie question na sepel nango ngai na lobaka tata nzambe na zwake lokola roulage tata nzambe na zwake lokola roulage soki na pesi ngate na apprécier te exemple mon pesi mama nanga buyi na banzonzi na sala kuna ya libanda mboka abenga mosu pa Sekele yaka ko edenga na 3 tableaux mo la pom na bloko nga na beta comme to beta ngazate aparanga donc ata vie gaou te biloko mboka mto beta ngonga kati nde abenganga sona ke na transport passe na Sainte-Thérèse na bimawa nazwa car mo na koma gambela nazwa 207 et memanga tina molar obi na kita molar bo ba jeune mo ba ko na ba na car papa Sekele na niveau nozo kita na car boy yo zaka na ba kikedi yo zalaki na banani yo bakara boy na se bango nzamba za kwa roulage nzambe lokona na pesinga te mwana welela ezalite ezaka mutuka na kitinanga de yango moni question posée na sepel nango mais nzambe so apesinga na ozame na ona landa mama mutu te po ya zui ngana landa e non comprendre est-ce que c'est linga bien te kotala ka ndongo zo ganga pena boy bat ba hotelo to ka ke no vie ga muto kamba yo et j'ai 43 ans d'expérience fallait yo kamba vie ga otika kambo boy poani et papa Sekele puis à part ça ina yeba na 43 ans sali au format déjà groupe moko petit ce groupe on ezali ou bien à 43 ans on au format ta groupe mode bon ngana na sali groupe te mais sauf que na sala ka ne orchestre na zaki na orchestre ne zakata tola na la die sobe phénomène le grand spiegle tant tola ki na ye orchestre ne zala ki tangu ya longwe amemi nga telo sala mususu mais ti lelo pe évoluer na ona ko moko boy mais kozanga kaka bat ba soutenir biso yango zo mona ka sa mo muke mobulu sans soi orchestre yo yemba tundeni na yemba ko donc vous appelez maestro hein oh yo no yo ko beta ba funu kinde yo yemba ondeni kutu oh mais banze momo na spiegle ya interpréter wana eza biso ngana ki sita na sia tula to bandango mame wapi mbika na somba kiango na zandu yeye vraiment ndenge na dundingo ezalaki mokano ya makuti akwa dendo Thompson etumba mabongo tala makuti ngana minaki ya solo nzambe apesa ye chance ezali parfois makuti na yo minaka na butu na sengi yo dimine yango yeba tenga nazali bidunda na dunda ka fufu liboso yako dunda badi mono yo talaka degré ya makuti na yo liboso yako dunda badi talaka degré ya makuti mika ngana lingi ngoboni isakwa mono tata nzambi umfuila nkenda siyakula nada tata mobile ya za wapi azali kaka sikoyo bibia kebo sikoyo bino bokomisi ngai lukula zoba na bino na mobile yo gau kwa nini ngo tata te bilok bimansiri gogwen ba pièce na teki awa ya mutuka ngai moku na teki ngo awa wasoki na bimi
ebongo na ya ko bakisa mususu abuna 4 bisengo bikere gogwe nana lunguli bibera pièce zalake ya mutuka c'est bon papa la pièce biba ko sur place on a fait camion sur la place ba ko teka ata tuka wanga sanga mbongo eh papa donc gawu muyibi na ndeko ata kutika te akote na makamba mutuka papa gawu yiba ka papa aba fufu boto ko na mbongo bojuli wa mais depuis ya kaluka ka mbongo na akote lo camion na te camion no ni ezala mais comment gawu muyibi na bi ko gawu muyibi quand tu as bino msala ko finga chaque jour yiba ba pièce camion ba pièce yiba ko te ka combien o ngana olia c'est camion oya camion antikito akala la ngo le mec zo tamla wana butu tata ona moyo tambla te gawu gawu wano mankenga na manke o te papa na manke oh tena ni no oh ni mame gawu kangi ba please gawu gawu na acha na bona mona pesa mabona tie o beta ngata na beta yo gawu o beta ngata papa yo no sama bo manke ye yiba pièce papa yo no sama belo ni bela ko yiba na eloko antikité boye yake yo yiba ngata to akoza ngwe leki ezala gratte papa nada tuko kusana na ngai te ndamutu na buta mwana oyo mais mobali na ngato linga ba saka na ye gawu Carré de Nestlé ba titulaire. Via, il para para ngote gilinga simbite na karango. Ouais ça combité, ouais ça fana ya kombi, na bisa que il a qui para paka ya kombi yaka. Ouais ça il para paka ya papa ni naseni. En tout cas, très chers abonnés de Yabiso Podcast, l'on a ipsé de vous zapéter ma cambo et pieds ali. Oh, coutou, ezaka ke bandeli, boyoka. Donc, en même temps maestro, en même temps artiste comédien, en yembe la biso, en lien na non pas na écoutou. Son ezara la ngote vie artistique, zandengwana malgré ça comme ganga qui est dans salabatu. Yebat bayiba kaya ye. Yeno ayiba ya batute. Alors, question nga mususu. Eza quoi intervenir le colère relation na vie gao. Question nga mususu eza nini? Ce que relation na yona pasteur de la foi eza nini? Relation na pasteur de la foi? Ah. Mais pasteur de la foi avant comme non pasteur. Azalaki mutu oyo nazalaka na bien. A comme pasteur fona konde ozane bien doza papa mona zalaka na bien soko dwinet mutokola ingénieur Doudou Kakutalwa DT ingénieur Doudou Kakutalwa nakata Willit Palace ozwineti Mailor beba couleur do basa bato to nazaka na bongo bien de mona pasteur de la foi mais na utu mona film moi ya pasteur de la foi oui film na muta comment on cosite. Ah bon? Nkosi ngai mutu nyoso abenga ngaso mundu ekayebisa biso likamoko so babengi na nzonzing koboyaka te poto sunganaka ndo moni na film de passer de la foi na yaki ngam na sali héritage ne bande leti suka ndezalaki ba père kala baba na okipeka bananka zaba bana na bango moneti kaka ndo mona saka héritage wana kenda pe kitoko ti suka donc ya olobeza te ozomona. Alors papa Sekele aza question moko ya curiosité ya makasi kotala obo bandi vie artistique le yote umelo za doyen na kata makambo mais koyebisa nga te question ina tout na osala ngote so yebisinga bona ondimela ote étant que artiste nebi déjà que l'artiste va lingana bango na bango eza ko bomba te alors ma question est celle-ci est-ce que déjà peut arriver ko linga fimo na groupe na bino ko bomba te bango nde basepela na ngambe ngana lingaka bango te ane ba bote balandaka ozomona bote te papa Sekele yoka nana conseil nanga Doudou Kakutalwa ayebisanga Sekele olingaka na groupe te po respect kozala ti yango mona tikala nanga boy na fanda pona moyen de lelanga kakata wala te ata ko déranger mu ko déranger te wono boya ka ke to bana botala amona ke pa linga ka yango zo boya lo ba vérité te na musala na linga ko linga te na kata groupe na linga ko linga basi te tala 3e ana 4e ana to côté bana mo sanga kufa na nga bona na balite na fandi aka célibataire tu lelo po ya kokota bongo to na côté sani tika ngai selon
l'ambiance, puisque dans la cave, on sait que ça la bien. Donc, une journée sans rire, c'est une journée perdue. On sait que ça la bien, et l'ongola va malade, et l'ongola va souci. Donc, on sait que ça la tellement bien. Alors, papa, c'est qu'elle est. Elle a ajouté les sous-questions, les lots, c'est la police à la question. Oh, qui m'a ngano kima otengano bagarre na plateau ko question nga monsieur ezanine na kata groupe na bino artiste préféré na yo puis actrice préférée na zanani na kata groupe na biso oui bon na kata groupe national no bango nyonso luka ba jouaka bien na format bango be na format ngam na chef de répétition wana oko sangai wana muta polémique makasi ata ba jouer bien tant que chef de répétition tant que coach na bango ozaka na mutu moko mona kete pe so ko jouer akomisa nga na bandenge mo nga lingila ni na otangela pe na kompona bon wana bina limbisa nga na loba no ke bango tu ba jouaka bien po ngai place nga na format ba tu ba bosaka bien place to nga na judo ngai na pesa ba répétition nga do mamnu so la bien bango tu ba yebi donc le bezate. Ce qu'on voit quand on compte un groupe, na bino pour qui m'a vu on comprendre. C'est normal pour les qui ont de la beauté en wana. Alors, vega et moi ebit. Ngai beauté au monde rapport na no te détourga ya mbanzango na braza. Beauté zo mona. Soko lingi tuna vient na Valentin Vangus. Hein? Otuni vient na Valentin Vangus a ebiso mata par hasard mfumu nganda o yebisa yo. Otuni batuta cité diaspora mama Sylvie diaspora na mayas. Bah oui, parce que nos papas c'est qu'elle est à danser. Madame, alors, malgré na ba kongo to lo baradage mo obogrim fula mankondo sekila. Et l'accent. Voix qui a kombota Luka ba kongo ba expliquer yo bien animé. Bah bon, on a vu si un podcast, on a besoin bah côté comme on la suspense hein. Et ça la bien ce qu'on interpréter d'Ajwana. Te to lo baka boy moi no boy kinchuki kitumbu kumfumu gata. Na lobi no bongo bango mo ba yeba ba ko loba nini ba ko décortiquer ba benga yo ba yebisa yo kaloba ki boy. Maman le rachou, et nous peut une réponse à d'Ajwana pour en éviter. Alors papa c'est que les tolongo la biso na kata groupe. Alors concernant l'artiste Nyonso, il y a Congo na biso RDC puis il y a Congo na biso Kinshasa. Et na yeba au préférera na makasi na bango Nyonso. So bazata 3 top 4 top 5 na personne de la tanga bakombo. Merci maman journaliste na mutuna na question posée ngai na olobano ke bango Nyonso. Bango nyonso. Bango nyonso kwa baba ndeko na baba congolais malgré l'équipe bango tuna ba beauté mais bango nyonso baba ndeko na nga. Donc on a bango nyonso ba jouer ka bien na ba jouer bien te wana o sangisa kamba. Te na ba o bazo ko imiter nga na o bazo ba bor pa na nga bango nyonso baba tuna na pesa exemple ya Makayat. Papa Makaya longwa ka musika na liberté. Bazo ya njili chango po ba o ba bor bo to jouer elo mo boya bo betango bo. Tsaza na groupe sans souci. Bon c'est mamba bomba. Allez, l'on a bomba, allez, l'on a bimisa, na bimisit. Il faut que garder parce que les panzabo. Il faut que la vérité. Samba le la bima samba na mboka oyo babilo ko na beta ka na yaye. C'est tibiloni. Bo je na ko sota ka bo ngam na pesa vie gaut, ngam na pesi vie gaut, ye pas récupérer babilo msusu. Mon artiste samba ne ba critiquer on a fan non olela. Taka pas que là que biloko nyoso beta on a Lisboa fondation na ye mtape ça est-ce que ça pia solo je pense que non luka on appelle on ya un joueur comme ça pour panzaye na parnaye alors papa c'est qu'elle comment se ningisi Kinshasa concernant division ou ezali na association na binu ya ba comédien donc remarquez c'est comme si Kabwani en deux parties Fiston Sai a comme la partie naïe et puis il y a papa Masumu a comme la partie naïe naïbité est-ce que ça ba rumeur ou bien ça vraiment makambo ils ont les canaux association na bino ba comédien non ba tout cas ne ba kanta bon moko zali wana nyonso est-ce que bi président Masumu a président na biso yala mfumu mbanza tous esika moko o ba olo ba bo ba tu ne ba kanta bongo meza bongo te toute sa famille doit toujours lisanga. Mais on a kosinga nga mona participer à la journée internationale ya artiste na mona bazaka complet ba artiste belé on na yebi ya minene ba yakiti et après ba rumeur comme bimawana que non ça comme na groupe na ye bon mona na te na yebité oza groupe ça c'est oza groupe président Masumu le ba vérité hein te na lobi banda kala to yebi masola en TPC mais président ça ce qui passe à la masolo toute sa famille hein toute ça na kata art toi famille
na yebi ye banda kala banda ko sasungaka mingi mezala ne na utale na ilo mona bona na 2006 sur la bosanité aina otiki la basi ya ba comédie ba kufaka wana moi ba secret ba nini non coup de chapeau pas na ndenga sala action wana donc on a comprendre bien le quoi sala misa malamu ya on autorisé akabola association ba comédien bon na ko kabula pona ba association ba comédie wana pe na yebite mais na yebike président Massoum nem dans président mais bango nyonso na pe to na bango lisanga pour toute sa famille ouais. Merci beaucoup Papa Sekele. Alors question moko so ya curiosité. Kotala yo mo ndongo sala ka comédie boy. O permettre pe na moi no moko kaka ya mwasi. To pia mobali oyo bota wana. Akota na vie ya monde ya théâtre. Bona oboya. Oboya pwani. Te ngapa na olinga te. Yo mo sala ngo umilise ke futa. Te ngapa na oboya. Oboya pour quelle raison? Ngalinga pe to ngolo balango oboya tetelinga linyo ko na musisi bimi. Otali singa pe na ba vérité ko boya pona nini pongo na mo na futa tala ka na plateau donc ça ne tonna bien ba ça faut bien les kayabu donc il accepte là que mondo ça la peine artiste et futa kama kais. Alors pourquoi vous pouvez sa chance dans moi na oboti akota pe na katam sana? Na kanta na uto beta nzembo moko boezali ni kwa babeta nzembo ya UNICEF na uto beta na beta na ye mwana nanga mais na lingaka te akota nde makamba théâtre sa théâtre ninga na salaka ba raison nanga kam na yebia ona ko linga ta sa théâtre ngapa na boya eloko wana na olinga pete malgré bombeli biso ba raison mais ngam temezaka epela aloba na ba bonu na biso pia podcast mi tema na bango zo pela ka aloba atamo mi bala ba raison wana o pimeli biso mwana sa vie artistique. Bon raison na mingi na koloba ngote susina ezaka atanga zalanga na domaine mususu susina ezaka bongo mais pas ça la musalo o ngana sala na linga ngote ya et papa lobi ba raison koloba te. Donc, il y a une classe, monsieur le poste à la comique, ça te papa boy. Alors, papa Sekele, les comment est-ce que ça a marqué ces années? Non, mon artiste mingi, ba okufa, ba okende kaka. Et puis, nous avons remarqué ça beaucoup plus ba jeunes artistes. Ni bangon ba okufa avant. Bino ba doyen ba otika la kaka. Na yebiti, est-ce que bango ba okende rapide, to pendeni? Bon. Et là, nous sommes dans le Larabon parce que biso artiste bilongete kama. Une fois artiste moi kufiona, moi comme baba ebi artiste ba kufi. Mais ba tozo kufi belé la mboka oh. Ba tozo kufi belé. Mais pourquoi quand ba jeune artiste ne ba kufa bino ba tata ba otika là. C'est bino de bo lia bana. Ah bon, oh bazo kufa yebi bango apone ebi liweza nzela ya bango nyonso. Liweza nzela ya bango nyonso utala kaka. Eza makambo. Papa Sekele, il a tout de monde comme moké. Kota la bano salut na monde artistique, topé na comédie. Et c'est un peine faux à la mouvement, ça peine bien stable. On move tout comme ya cher, faux à la on va ranger vers moi ya cano faux à la. Alors on a habité place wana. Au sola te le quoi ben ninga msutondeni. Au sola moi le titre ça va bien. Ah mais toujours solo là. Tenanga te, na makamwana msusu. Nama. Oh. Nakota ndako wana. Oui. C'est basenga mutu na pesa nani yo. Mwana ngana yebiti mto yeba. Ngaza mwana mfumu kimbango yebi yango. Taka baninga boya fiston Saïsaï, le patron de tous les comédiens que je salue en passant. Taka yena bagas na ye, amutu ke ça ka bien. Ce qu'on a pas à Papa Sekele, faut solo là. Papa moi les titi. Allez que moi baba minga moi journaliste là, somme $20, $30 et c'est un transport et ça un plaisir fort. Bon. Nalobaka likam oyo kontodia mwentangwane sadi nzambe tanga fungulaka afungulaka nzambe so na fungulite na kuwelisa te pongana koma na mituka po ya komi na mituka na komi na mituka te na zela tana nga nzamba opesa kaka tangu so à travers émission oyo chaîne oyo podcast ya boss nani Roni Malundama ainsi que Yannick Malundama Rodi Malundama ande ya Rodi Malundama on que vous vungé wakati mose mudiabu muni c'est trop on pura kan kamyo mose Rodi Malundama kasi Malundama na webiti na Malundama yuto yebsanga kasi Congo central ah oui Congo central donc ya Rodi Malundama na Roni Malundama et Yannick Malundama le wakati mose mudiabu munu tale misoni na osala ba ocholanga bon
eza makambo ndenge olobi ya koloba eza boye bango batinanga car mpona kozwela kuna ndako. En tout cas, donc bango nde batinda car ko Papa Sekele avimba taka ya boye no solo la. Alobi ka ozelateur ya Nzambe rumelaka nango, oyebi ka Nzambe rumelaka. Et surtout que j'ai poussé Papa Sekele avolo balika mfo kanisaka bio kanisi bien. Na bien, bon quand nga nde naza boye mbalo sona botama na mboko oyo. O 5e fois. Papa Sekele obotami, orebotami tu la 5e fois. Ngai nazala awawa neti yo pe na ebo boye yo zaka na mboko te. Oye bango te. Oh, yo utangola. Te. Boss. Ngai ya malunda owari moso mudia munu c'est tout. Tindakar na koma na karanga moko na Olexa on émission pour ezala bien. Na mema peu blezone mo ne mapela nga totambula mo makolote. Ngate ka blezone bangati. Kota terrasis. Comprenez, ambiance ça la capier. Alors Papa Sekele, question nga musuza boy. Ce qui va proposer mongo moko ya monta monene makashi. Donc bongo belé. Ba biso ke Papa Sekele zambongo o metika no kaka ko sala comédie pe ko sala art. Au condimato pénin ou bien ce qui va proposer au voyage moko ya poto et ba biso ke à condition tika makamba théâtre ko ça il suscité. Au condima proposition wana to pénin. Bon. Et théâtre ça pas boulot nanga. Au boulot na bano bana chic na kibo mwana na otikate. Donc wana mna foye ba na otikate théâtre té. Wana bnande ye bango ngai na otika théâtre pour théâtre a boulot na ngai. Vous comprenez? Donc à tabaye le prix na milliard otika théâtre té. Eh. So lieb ça mon dans chat. Na otika té. Le continue na ibsa c'est kotika. Na otika té. En tout cas, donc Papa Sekele le bien tête d'aller combien on les a boulot na yé, les a makila à côté kayangote. Sur senga il a profité directement ko tuna relation na yo na ba artiste comédien nyonso. Ezaka ndenge nini? Est-ce que ça peut na bateau na kati ya mondo bosalaka, musala bosalaka. Bosana ba rancune ou bien nous allons papa se sel na bateau nyonso. Question nous a bien. Ngai ba rankino ba collègue na biso bazalaka na ya papa mangana na ngoti ndeko mona melo mo kana senga ba collègue ngo pifa yebaka o abota maka lendi o abota ma mardi po mingi lelo moni ba koma ba lolendo ka ndo tulo ba le sola mituka bazo ko respecter ba tuté bazo ko respecter ba tuté mais en tout cas pona ba relation bango nyos RDC mo bimana na rankina tana mututé na sana bango nyos bientôt solo la kitoko mamu sala kitoko. Quand vous critiquez l'équipe, on a beauté, on a mon écoute à mon tarankin macaïs. Tiens, on a mon tarankin, au bon bowling, ma beauté n'a pas bossé, yo aussi, n'a pas après mission, on a fait un numéro dans la zanine. Vous savez un numéro, ça pas bé. Il y a pas bé tous ces artistes là. Tiens, rankin, peut-être na rankin, na rankin à mon touté. Même banzonzinger, bateau à ça, banzonzing. Si on a besoin d'un Papa Sekele n'est en salle. Pour bangater, même quand un numéro ya podcast, un numéro bengangai au monde au solo la kitoko. Pena on peut s'appeler numéro angamoko. Si on a besoin d'un bengingai za gravité to solo la na rankina mutute. Bonga bogara bonga sur rankina bato. Et simbate Congo central bat ba yinangat. Po Congo central mo bimba. Mutwatsela muteme zanenga. Eh, Papa Sekele, donc Congo central nyonso, yo kam toze important penza. On a na longola bango so na Congo central ngati. Muta tombola Congo central. Tozaka biso mbali na mboka oyo. Na. Koko ngabe koko. Koko na biso e balé mondial. Tanga zoloba moi je m'appelle e balé mondial. Moi na mfumu kilasa. Papa kinanga na remplacer na tikala dona RDC Congo central mo nanga moko. Nyoso mona ba meka so ya meka te. Babe nkolo masolo za Papa Sekele. Pesa ngai. Tout le monde qu'on a Congo central, ce qu'on a qu'une à penza. Artiste nini ezaka biso de côté la mutema en cas de en défendre Congo, en défendre Kinshasa. Ko défendre Congo, défendre Kinshasa nit ndeni. Il veut que la Congo centrale moto bati la mutema ezaka yo. La Congo centrale. Alors to longolo sko kuna na Congo centrale to ndongo sko la Kinshasa pela bisika to zali.
artiste nini au côté la côté la mutema qui en cas de pena à Robima à défendre Congo à travers comédie. Te toze belé. Tala biso to lo bagadage moko ya. Oloba ki awa. Teta diogo tukisa mwansi. Teta diogo tukisa mwansi. Na ba gam o ngana zanango. Nazaka RDC monaka ngamoko. Na gamu ngazano yaki ntando anga wana ntuka Kongo na ngamoko. O comparinga suna nani? Et on a la fière. Nazaka fière. Una nani? Tozaka moi mkie. Tozaka moi mkie na bidibidi. Conseil na Blaise Will pala Blaise tonto Blaise. Apesa yebisa ngama mbamba la mingiti. Aussi mi point ya papa bidibidi. Boza moi mkie na papa bidibidi. Siko yo momi lobela avant la katalikambo. Na yo na papa bidibidi ba côté wana aleki. Ba côté wana? Oui. Oh bidibidi mo yebi. Bidibidi yebi bien. Et loko ça mo boulou passer ba producteur ba mi côté mingi na banga mongwana me bidibidi yebi. Exemple na bino bo benga papa boulou ka makaya pour ne pas vendre raté. Boluka ye bolu solola na ye. Soka wangani botse sur plateau mo yebi. On bi tumbeza la mukolongo Oh. Oh, papa makaya yebi. Ayebi ke wana élément. Kasi na uto sala émission moko na sundi atati. Maniata. A PCP mbote la lele fort. OK, collègue. Tozaki na pas de la fois pas passer de la fois pour ya sambela. Rappel mes collègues na ngawa na linga ke mingi pas sambela. Asa ba collègue so ba sambela te. Ayebi to sa ne lo mo papa sekele obombama. Na bomba mako po bato bimisa misolo ba soutenir biso bazate. Vous comprendre? So ba bimisa na misolo ba tia biso ba podium moko to sa masolo comprendre. Que makaya yebi, sundi ata yebi, ba collègue to ba même José de Londres yebi. Ayebi. Ba yebi nde bazana ba yebi ke papa segele mta oloba. Biso to loba kadage moko. Mbila kulumbu foka ya dia ku ya mambo. Mbila kulumbu foka ya dia ku ya mambo. Oza podcast. Sena makai. Sena makasi. So li ba découvrir yaka. So li ngoba vérité yaka awa. Matoye yoki miso emoni. Inga kolobe zati. Temeza temo misale monani. Inga kolobe zati. Uti musika esa to komi. Inga kolobe zati. Ya kolobe zati. Inga kolobe zati. Ya biso ya moyo oyo eza biso na biso sukaya. Matoye yoki miso emoni. Ninga kolobe zati. Otemeza temo misale monani. Ninga kolobe zati. Uti musika esa to komi. Ninga kolobe zati. Ya kolobizate, minga kolobizate. Ya biso yangoyo, oyo eza biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli. Forever grateful, I'm counting my blessing. Ba wedu wa begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeli si to benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The komeleng is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamu odu wa give in exchange koma koyemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumuto pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga. Ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yoki miso emoni. Ninga kolobe zati. Otemeza temo misale monani. Ninga kolobe zati. Uti musika esa to komi. Ninga kolobe zati. Ya kolobe zati. Ninga kolobe zati. Matoye yoki miso emoni. Ninga kolobe zati. Otemeza temo misale monani. Ninga kolobe zati. Uti musika esa to komi. Ninga kolobe zati. Ya kolobe zati. Ninga kolobe zati.